Mboti na bande konyo surtout mboti na ba correcteur nyo surtout bazolanda biso la ngonga oyo yo mtozili ba kwa kolanda biso merci na yo tala petindela bande ko msu lien pe luka o s'abonner yebisa pe bande ko msu ba s'abonner encore correcteur lelo e mongo ko betali solo sur actualité ya mboka surtout ba actualité politique correcteur news TV longo na ndeko die maweja to ko sola na ndeko ngala zana eli boso invité na biso tozana e Michel Bondo to ko betali solo ya kuluka koye ba crash oyo et uti bongo ko salama na logistique présidentielle ce qui ba suite to be ba retomber ezali nini to ko betali susu masolo et belé tali na bikeno na tkamion na posa to sola na invité na biso du jour ndeko Michel Bondo mbote mama Rachel. Merci ndeko Michel Bondo ningo ndimi correcteur news TV ya epai na yo pe obeta penza na kocha encore correcteur sur masolo ya mboka eloko liboso ya motu ya penza o tokolka to yeba elongo na bandingo basola nda biso zali koyeba crash oyo salamaki ba logistique présidentielle ndenge bungi ezoyeba na te il fallait tango avion cargo elongwe likolo po ekoma na Kinshasa kolongwa Goma esengelaki ekoma bongo awa na Kinshasa déjà na ba 16h45 environ parce que kuna longwa na 13h selon ndenge ba expert balobi normalement kolongwa Goma na 13h ndenge koma na 16h45 mais ça li que le comité président de la République a commis kutu avant yango. Donc ti koluka ti nini alors ekoyeba na ke non crash salamaki parce que ba monanité biloko pe monanité sikoyo motuna na psizali koluka koyeba point de vue na yo par rapport ya crash wana ezali nini analyse nini oyo ko sala. Merci pour l'opportunité, merci pour l'occasion. Je crois que tu vas gagner un match. Il y a trois hypothèses, beaucoup pour là, beaucoup gagner, beaucoup ça match nul. Et tant que tu as avion, tu bien en allumette volant. Il y a un temps que tu es en aéroport, tu es en aéroport pour te à destination. C'est-à-dire que les Cambouis Salamé, par exemple, perte avion sur mon athée, moi je ne veux pas souhaiter les condoléances à ces familles-là. Parce que je n'ai pas sur Bakoufi. Tant que je suis cause à l'école, je suis cause tant que je suis cause à l'école, je suis basé en vie. Alors, on ne peut pas me connaître. Pour me connaître, tu peux sa chance, monana. Nako souhaité condoléances pour ngai ba kufi na te pour na tozana réponse mo côté ke ba kufi donc il y a kanango na kati ya vie ya mutu ba accident le bossa sami ngona te et vous appelez à soukate et il y a kanango na ba circonstances et puis na ba opportunité za ko pesa net na est ba accident mingi salama ya avion ezami na est pour na température ba montagne ba bloc belezali kuna donc tous à pressé ya ko lobaka na loko te sonal ba bengi ote ba bengi to nimi présent on dit mais la présent nini tous là tous en patience mais pour moi ils sont encore en vie tous là nanu ti ba découvrir bango. Oui, ndeko Michel Bondo en tout cas analyse na ezali bongo motuya mais ce qui total pas yi to monde bande konapso ya UDPS ndenge ba combattant ba militant modèle ba sala ki lobby ko saccager ba koti na permanence donc na maison ya PPRD donc ba koti ba tumbi mutuka moko ezali na kati ba tumbi libanda ba tumbi ba pine na banza bilia ndoleka Dieu mawenja ko mekempe ko laksa baninga ndenge nini et sala ki lobby na UDPS en tout cas ezali ki vraiment na et comme on a modèle dégâts salama ki lobby yo lobby ba ko yako ko vendre ko zela mais bango apparemment ba linga ko zela te acte ba sala ki wana na éviter pour na yo est-ce que au juger en ndengeni pour ngai d'abord eza soni somo na mawa toujours batam sur l'autre lingité toto lingé loko meto sala ngona nanko violence futa loko moté mais vie tiena lobaka na albaka loko moko boye papa tien segedi ce qui peuple venir qu'on soit comme sur ma charge moko ezali début ya démocratie mais il faut ça dans le bon sens pas dans le sens moko ya ko détruire parce que si je me rappelle bien Lumumba azoko lo batang ba benga mindele bobu kabilo ko raté bobu ka ba station te tozanango besoin même moto mwino ne tozaki tozo buka ba essence ba station tozo tumami tuka et pourtant tumukana to ko zanango besoin so mundela kei donc ezali ka question mentalité démocratie ça passe ba mindele pas comme niveau comme et l'équipe va siècle belé hein tozaka ne bandeli
des fois, il faut la tolérance, tu acceptes sociologiquement, Makambo, tu as pour aller pour la phase expérimentale, il y a démocratie. Donc, ils allaient sous émotion. Pour Batuming, ils allaient au coup, docteur Aibisege, moi, je suis koufi. Ah, bah, nous, quand un docteur dans Zoto, est-ce que le docteur m'a boumieté? Moutna Moutaza, ndenge, allez là, ils ont émotion. Ndé, c'est le moment kobanga tellement bakuta na makambo toke basomona kaka elili ya mutu moko bwenzo kata musu mutu anga tana innocent ezalika émotion ndetina wana biloko wana à part émotion na mo eloko musuti mais il vous a corrigé dans les jours à venir tango espérance à maturité politique et au côté na kati ya mitu na biso wa congolais ndeko Michel Bondo toki bongo bimoto na mutana ninga kolela na yeme na kolona ba dire ya bandeko yi de pes toki bongo nde baza koloba ke baza ko insinuer ba kombo abatu ba tolo bango penza batangi kombo ya ndeko sénateur à vie Joseph Kabila Kabange batangi sénateur président ya Sénat bazo ko belela ba kombo batu belebele baza na sima ya crash wana entre temps yo le bi crash e bani nante soki ya de morts ou s'il y a encore des survivants donc to éviter le fait ko tanga bato bazana nous sur nangote o bazape na preuve nangote na éviter ce qui est kogoza eloko mo ya malamu kasi ezaka esika lo kosote musuni ezo na belte me yo ngo chaka kanya omega moyebe que ça na moto ko sikso munoko tant ba tanga bakoma toi avec le preuve madame pour réunir une infraction pour construire une infraction il faut réunir 3 éléments moral matériel et légal est-ce que tant ba tanga bakombo wana ba réunir 3 éléments wana je pense pas. Ça veut dire que les alliés sont moqués d'émotion. Babne otanga bitangela tangela, faut batanga kaka, batanga kaka. Mais mouta ba otanga. C'est dans la logique des choses. La coalition de Sali. On pouvait même pas avoir de fonction, même pas de poste. Le ministère toujours belé. Nous avons eu beaucoup 23. Or, dans semi-présidentiel, qu'est-ce qui se passe? Ce que vous avez majorité, ndé au joie, ba fonction, il y a ministre belé. Mais au salama Kachandima peut se 23 ministères. Il faut ton dimabaté. Tout ton ministère, est-ce que tu mérites vraiment soutenir l'élection? Michel Bondo, on a aucun bêtise sur la coalition, mais apparemment, il de paix, c'est le biso lundi, ma pas dire, coalition, à bout, puis à Bomi, Libala, à Kachina. On a base de quoi? Comment on a des choses à Congote? Est-ce que ma voix est normale qui est le président Félix? C'est ça qui va faire que ça? Batambouche, ma photo qui était? Na Est, ma photo, Enyana, on a Enyana na Est, qu'on a été. Et pas caméra Enyana. Bon, on a gagné Enyana. Bon, on a gagné la salité. Na matadi ba photo qui faut dire ka bango déjà ba ko so ba moteur pour pas casser la mariage et va Congo obimba isaka qui ça il dépeste partout isaka bango te est-ce que bango na photo qui président Félix bango mo côté biso na surtout photo qui président Félix pour aujourd'hui des gens faut biso surtout mais ba lo ba na ba na ministère o lo ba kufa mais ba na ba ministère ba longwa kabunda bimikuna na assemblée ba vie Pierre ba vie Kankonde ba bimi ba ministre surtout ba bimi ba zonga bi que to 4 secondes yo solo ba on a limité. Oh, après qu'on a musala lobby kuna, après pas personne musala. Ou on a émotion. Ndeko Michel Bondo. Ezaka émotion de sali bango ya biloba loba. Mais ba chama kele, bazo déranger kabuya pour na nini baluka misala. Bazo ben sa ministre pour pesa misala. Anta ba chama kele émotion. Émotion sanga na ba infiltré. Na ba infiltré ba sanga la carte na ba émotion. Mais banko kata pe coalition ngona te parce que na coalition de biso ne cache tous les bénéficiaires. Parce que tu as besoin de négocier le colo et mon compte en boga. Donc, quand on a commenté, ils allaient immaturité politique et qu'il y a tant qu'on a si ba okita au moment que masole que n'ont oublié. Merci Michel Bondo, merci la ministre Hollande en tout cas. Michel Bondo, motuna otobeta bon l'histoire ba ministère donc motuna monsieur Ali lobby président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a président qui conseil de sécurité conseil de ministre pardon il y a résolution non total Congo crash et salamaki président de la République à mettre cellule de sécurité pour na koluka koyeba cellule de crise pardon pour la koyeba crash et salamito éviter est-ce que cellule de crise le président de la République a vu au cours il y a conseil de ministres au président qui mokolo ya lobby ni to ko zila na conseil et na cellule wana ba toucher mon conseil toucher sur congolais ça veut dire cortège à mon conseil ba toucher yango et tout sami nzambe to sani. Est-ce que tu as mérité? Tu as mérité Congo à hôtel, tu as mérité Congo à développer, tu as mérité qu'on lie comme le mot Pamba. Nous avons tous alignés. Pourquoi faut toucher le cortège à président? Pourquoi?
Parce que entre le Congo et Nzambe, nous en avons 4. Mais est-ce que tu as mérité, mais tu as mérité? Tu as un Nzambe qui a besoin de moi. Tu as un Nzambe qui a peuple congolais, le peuple congolais souffre trop. Le peuple congolais comment ridicule dans le monde. Après, si le président, il a dit que tombola et longue à Congo, Nzambe qui a besoin de moi. Comme ça, il a besoin de moi. Mais il toucher qui chef de l'État pour toucher cortège. Tant que toucher l'État, toucher Congolais, surtout pour tout faire qui est. Tout ça, quand Nzambe qui a besoin de moi, ma camarade va se répéter sous mais il y a une cellule de sécurité. Cellule de sécurité et en matière de sécurité, Balobango peut la TV boité. Sécurité de restreint Balobango entre de bouche à l'oreille. Même si on a zanango, na kolingane na leka, na sima apporte la conduite pour apporter un plus sur la salle. Mais l'autre chose, c'est la sécurité de la vérité. Togo Congo na lokuta te, na kangama lokuta te, mais na sengi ba transmettre ixo facto makambu nino e salami pona epesa biso mpifo ya hôtel mais ya bokenge limboka na ba kontina biso. Toza na besoin ka vérité. Pe tozo landelango de près point par point parce que le Congo a des experts, beaucoup des experts et tozo zela rapport ya cellule wana eza la vraiment rapport moko honnête, sincère et patriotique. De façon que Babiloko et Salami, on va toucher mon condi, va toucher le Congolais, et ça m'a soutenu. Michel Bondo, en parlant de sécurité, en tout cas, les lois Oyo, sécurité à Mokonzamboka, bato bele bakomi ko banga paysan ko lobama ndenga mukete, n'habité, yozo juvende est-ce que sécurité ya chef de l'État, est-ce qu'ils allaient vraiment na bokasi na yango to te? Sécurité za kovanda. Sécurité za kovanda. Et kuba kutu. Bato ba comprendre te. Sécurité lobakate et panza na kapete et ça la mandenga kuludimba nandenga bokula sécurité mokonzamboka za kitoko mais côté za mokonze ya likolo za ki touché yango photo François tala ni za ki touché mais ba ko se metto na na obanga mokonza za d'abord en dié par dié sur dié par dié o banende ngenini o pousa kutu ngenini tala est bien azali mwana en somi nzamba pona ki pona tomba lokuma Congo oko joyer te oko pousa pembe na yete oko beng sa paye te pour avoir simbaye tanda biso nyo surtout tu as confiance à sécurité mboka na biso tu as confiance ba continent biso to lika de transparence c'est vraiment normal par rapport à enquête wana pour que ça mette ma bana Congo baye babo solo accident wana ya solo wuti wapi sécurité ko banglate ba spécialité baza pemena makonzi au lobby il y a solo lobby Nzambiso président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali somi azali penda moto oyo mwana oyo Nzambe azwaki banda moke po ya kosunga pe atombola Congo so totali sous na conseil de ministre oyo président ki mokola lobby ba majorer hein à ajuster projet ya budget ya 2020 ilongwe oyo premier ministre Ilunga azaki na conseil de ministre Kalate na projet il y a budget 2020 bazalaki bongo na ba résolution ya 7 milliards de dollars mais mokonza mboka lobe a présidé conseil de ministre yo kandenge mati de 7 milliards et commis à 10 milliards de dollars na ebité vu na ko za nini de comme Michel Bondo au moniteur ben le double fachi béton fachi béton. Moi je ne vois même pas les problèmes de 10 milliards 7 milliards 23 milliards non. Ata bache 1 milliard, mais localiboso de cette agricole, développement rural, à tel misaba route de cette agricole, à tel misaba pont, agriculture, à Sara Bilanga, office de route, à Sara Bantela, Congolais à l'IA, Congolais à se faire soigner, Congolais tanga classe normale. Ba budget on a tabatia à 100 milliards, mais ce Congolais a zoliaté. Comment les budgets batanga n'amboka oyo? Batanga budget belé, est-ce que ça la moussala budget fallait ça là? Nandimité et logo to senga mokonza mboka na bino ba gouvernement na ba provincial na ba national o mbalo yo biso mo peuple to okengela mabela mboka na biso ça veut dire bo sala ba route de sa agricole bo tcha ba pont place pour za ekité bilange salama bana Congo ba lia ba plutôt sanga etongama bana Congo ba se faire soigner o yebike mingi ba kima Congo likola ko lia kaka o sali na Zambie o sali na Brazza o non kuna ko lia za moins cher so on a 1000 francs yo OK au lema mais donc au kimi ko pour kolia bazong sa kolia na kati ya Congo pour yango des ali base yango des ali base yango des ali ndingisa oyo ke soki bani kolia ma normal bani swazonga 10 milliards 20 milliards rien terrain de ki mona meso bilanga banzela ba pont
courant mai ndelo tozela ba montant na bana etali bisote biso bilo tozela moi ndeko Michel Bondo zali bon analyste politique mais la moi songi betali solo ya ba ministère andi ba coster la revendication ba militant et ba parti politique surtout bito tala pepa yo zali cadre topé membre na kati ya UNC zali bon parti cher et honorable Vital Kamerhe mais sikoyo est-ce que bino pe boko loba pona Kamerhe boko lemba na bino mo kaka aleki bino tout aleki bino tout ba ngaita ma na madame Mabunda na le président du parlement ba uti ko pese prix à meilleur président assemblée depuis que le bandaka kasaliki bangote ngam na le bangote bango ba pese aleki bangote ba ko kaite ba complot sa mikini ba sala pour ba salaire ba ko kaite pour ali tellement que ata mo kamne ta ba pecho ta ba to botika na bolé sono l'air pamba ya ko diaboliser Vital Kamerhe aleki bino tout na bien tout en majuscule. Oh. Allez, on va me faire 15 millions et je sais pas ma camoufle. 15 millions nani? Wa bon ça 15 millions to ma mosabiko ya nani? Oh. Est-ce que boyoka trésor public mon solo bana mboko. Trésor bien ça mu kanabi que non ngana bingu 15 millions boluka ngo. Oyoka yango. Ba auto bisamso no mama amida bakimia na 350 millions. Na mokolo nyonga zongi. Boluka nini pa mwana moto? Boluka nini? Asali bino nini? Ayiba bino nini? Abotola nini? Botike tranquille. Oh. Botike tranquille. Batika nani? Vital Kamerhe. Tranquille. Gardez des temples. Je vous dis madame, nous sommes parce que azo batela gwende ya mokonzi malamu. Nous sommes Kamerhe ponini asimbi volant azo batela gwende wana malamu. Moye ba kota lidusu pembeni ezate. Faut ça ni ba diaboliser. Asali. Asali lo mote. Beta na lisolo bino ta UNC bino balobi bozo revenir na parti combien de pourcentage? Ah bon, pourcentage ya makulu dimba ya makamote ya ba télévision te songi ko sa beta moni okomuna batebele na mokili soki ba futete asali grève mais est-ce que tout nanga osoma ba sali grève wa futi bango rien pour aniki ba chaka makel so futi bango te mais so futi bango akobima silencier accueilli makamambongo za silencier to tongande mboka ndezali base makama mbongo wana ba pourcentage ndete to ngane mboka to tonga ba parti ko organiser. Merci beaucoup Michel Bondo zali bon membre to pe cadre ici zali analyste politique plateau ya correcteur news TV to zali bon ko beta li solo ya mboka ko tia encore correcteur likolo ya ba actualité politique. Merci ningo ya mbaki biso kasi lo bano suka pona ko suksa donc talaka encore correcteur ye penza ipai na yo tous la personne on m'a présenté so abengi bisoté. Ça de likambozali yo bani ko pesa point de vue na o sanka ba espera pesa point de vue non songi to tika to lingana moswahili moluba te mungala te mukongo te mais congolais parce que tant ba benga na biso na Angola to na Brazza to na Zambie ba kala te ko wana moluba wana mukonto ba benga na ba congolais to samba biso ndenge moko ndenge to sambwelaga ndenge photos à liboke quand ndenge to pour la contre Léopard tous en a souci tant to gagna to en sengo tous en a bolimwa to tika makambo moluba o mukongo o muswahili te to tonga mboka na biso po tous la unité ndenge sa biso force to tombe samboko ezali nkita ya munene na kati ya monde mboko yo monde mbaza kotala ezande Congo to lingana s'il vous plaît ya koleka bolingo ezate. Merci Michel Bondo, cadre à UNC en tout cas. Merci Ningo Elingaki, Ondima Koyamba, correcteur News TV, Mokola Lelo. Bande Kobala Ndi, correcteur News surtout, il y a correcteur News TV en tout cas, tout comme na souka. Merci Ningo Bozala Wana pour la Wanda Balien, Autotinde la Rabino, Autotinde la Baye Mosusu, Baye Sabango, Basabone. Merci, merci ma caméra, Nazomo la Bongo Die, Mawi Jabalobi, Die Donné, Nzambende la Tchalo Boko, donc moi mobile, oh yo, avec aussi Mabeko Magno, la Bilili Nyonso, il y a correcteur News TV. Donc ça aux alibanda mboka biso un problème tous un besoin pour savoir point de vue par rapport à l'actualité mboka tinde ce message en numéro zo mona wana so pe aux na Kinshasa aux activité na yo aux na nyon surtout manifestation mariage tout ba conseil tout ça et tout benga biso caméra yeko kita wana yeko zabilili pe au mona ndenge yeko le correcteur news TV kitoko to manyola yango penza kitoko. Merci donc boza ebele oyo en tout cas ba correcteur ngala benga bino ba correcteur merci ne bo pesa confiance na correcteur news TV ngarashu la caramel nazara wana ko na pesa bino oyo ezali ko tsaka na bino. Merci to kutani mbala sima. Good